koperdre libumu eza combat ya monene bandeko nanga. Nazomona ba question na bino to sala combien de temps pour libumu ekita? To sala 1 mois, 2 mois, 6 mois, to sala sport combien de temps pour libumu ekita? Eza bongo te. Ezalaka bongo te bandeko. Koperdre libumu kokonda ezali combat ya monene. Nazoloba bien kokonda sans komela bakisi kotongola tout ça eza combat ya molai. Yo salaka eza mode de vie, yo salaka régularité alimentaire, salaka sport, okozwa solution ya libumu na yo. Mais eza na temps moko te ke na 3 mois, na 4 mois, na 5 mois okokonda. Botala nga ndeko na bino. Na salaka sport, na salaka régularité alimentaire, libumu nange kiti, mais ekiti ndenge na olinga te. Mais tant ozomona nzoto nango mwake nzoto mwana mwasi oyo asalaka sport. Mipende nanga, maboko na ngai, mukongo na ngai, sima na ngai, et ça finit comme bien. Ozomona ke mwasi asala sport, mais libumu no ekiti te po libumu ekitaka na difficulté. Libumu ekitaka vraiment na pasi. Yango zo senga ozala discipliné eza komba ya mulahi. Yango na yebisaka bino ke otenga na liete te, il faut kolia. Po soko zolia te okokatana okokate oba pardon to okufa kaka libumu ngo ya nyinyi yango biso surtout okufa. Yango faut kolia bien. Contrôler kaka kotiaka sukalité, lambaka uili mokie, contrôler biloko ni o zolia, malembe okomona ndenge changement na yo ekesalama. Changement no komona nzoto nona no banda kokonda libumu ekisuka. Potisi ko nga libumu nanga ekomi ndenge nazolinga te, mais soko tali nzoto nanga nyoso mo ate nzoto mwana mwasi oyo sport evandi. Mais libumu tisi ko ekiti bozomona bomona libumu te, mais ngai nayebi ke kitinda no te. Vraiment courage, beau père de thé, courage, beau santé, beau tika soukal, beau tika nyoso kanye na ibisa rabino et que simba. Mais en attente que dans 1 mois, 3 mois, 4 mois. Abonnez-vous, likez-vous, na YouTube nanga, boya na YouTube nanga. Mama Fitris.